la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La coleka nanga na chaîne de Santivi, la coleka nanga na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir. Bonjour famille, bonsoir famille. Na ere écoute libino. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Tike te nzamba lola asala biso bolamu. Na motino sazola ndanga na poko alelo nzamba lola asala biso bolamu biso nyonso tu. Merci beaucoup na ba mauvaise nanga, merci beaucoup na ba mauvais nangai. Nde na lobaka bandeko na ngai bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV pamba te toza na besoin ya soutien na bino kande na lobaka bandeko na ngai likoni moko epelisaka moto te mais soki bakoni ezali mibale misato bandeko na ngai moto ekopela malamu mingi na asi na loba eloko wana proverbe mikolo la star akomi oloba bapesaka moto lipa soki aza na nzala te. Ce que peut me tout lipa na nzala na chate akolia yango na asi na lobi eloko place wana. Merci beaucoup na ba famille bozo soutenir de près de loin ticket nzamba lola asala bino bolamu place bozali. Na pesi mbote na ngala bandeko boko s'abonner o boko landa lisolo oyo bandeko na ngai na pesi bino mbote déjà place bozali pe na singi bino merci mingi. Ndeko na ngai yo s'abona kawapi. Babi chaîne na biso za chaîne ya bako Angola, za chaîne ya ba Congolais na ba Angolaise, biso toza mutu moko. Chaîne balobi okozala l'aise ya kotala video na bana na papa na mama bino ensemble bozolanda lisolo, beaucoup moko te akosanti mal à l'aise, moko te ozala gêné et pas moninga. Boninga ka te bo sabona risque ba ba bêtise. Est-ce que bazo ba gros mots, biso ka miso ka to tala wana, mo ke tozo so pe lo moko te, tozo sungana te. Mais chaîne za chaîne na biso bande ranga to touche pona robe loko yo bo s'abonner massivement na kata Mabia Star TV bande kunanga ba service ezebele ba sonaro pe to salaka ba suki to salaka neti oza perika ruteka bande bozumo na ka peri oza perika ruteka oya sepe na periko bande kunanga o contactinga toujours na numéro eza wana place nous to zali na ko postulo periki na yo na mboka oyo ozali yo bande kunanga bo s'abonner, bo commander periki na bino partout bozali tozala pa na service na biso ya bakwa Angola toko postolo periki mboka nyonso to ezali toko tindela yo periki na yo ndeko na nga oyo bibi koza pe na lisolo moko ekoyi kosunga biso na compétence bakwa Angola numéro téléphone eza na bandeko na ngai obengi biso opesi biso lisolo esala ko pasi lisolo monike e kosunga komite na biso lisolo moni ko kopesa ngano mayele obengi biso na numéro wana opesi biso pe lisolo oya bi peke aningi pa courager Mabia Star TV numéro téléphone eza yango wana ba encouragement na bino ko sala bien ba critique na bino nyonso tout ozana pona koyamba ngo o pa lingi pe apesa pe Mabia moya loka la star ndongo lo bara bien moi cadeau numéro téléphone pe yango wana obengi mais ko benga na ndenga buzoba te biso na yo toza ba mikolo do to c'est la âge na biso na asi na lobi eloko place wana numéro téléphone nga benga ba encouragement bengo ba ke la star na za pona ko soutenir ba concert ba idée tout ça toza na poso na kata Mabia Star TV. Merci beaucoup famille. Merci beaucoup na bandeko oyo nyonso to bozo soutenir nga bandeko na ngai na kozanga te kotanga kombo na bino yo balobi bandeko na nga bo s'abonner massivement na bani ko pesa merci mingi na Christopher Songo balobi mobala azanga keloko te na poche na ye vedi sokal peso promesse akokisa ngo na kata London ya yo yangwana sans oublier na pesi JC Meya de boss na kata London babi motema ya Aureline Meya donc ya bino yangwana babi couple moko abupia sans oublier bandeko na ngai na pesi mbote na ngai balobi na fola mazambi balbi raya kitendi étoile ya mboka na kata France ya yo déjà ngone wuti na kata Mabia Star TV na bosente ya kopesa mbote na nga babi na pati vunda babi super bien déjà na kata Mabia Star TV na kata France na peso mbote mingi place ozali na bosanite na pesi mbote na nga na pati matimuna na kata France na peso mbote sans oublier na pesi mbote na nga babi Yasmine petit frère de Jésus donc na kata France babi vena nga niekese ya yo yango wana vena nga na kata France sans oublier bandeko na nga na pesi
dadi ilenda mbote mingi na kata France na pesi papi Chesco Mokonzi babi na kata France soki natali liboso natali sima na ye komona babi JP Bwaka Kisikitia babi Kolo Kadena kangi masolo na kata France ezande yo. Merci beaucoup na bandeko na ngai babi bolanda lisolo bandeliti na suka ndeko na ngai kolongola te eloko moko to kolekisa te landa lisolo oyo eza lisolo moko ya pasi mpe na mame ekosunga ngai na yo ndenge nini tokoki kosala lisolo bandeko na ngai nazobeta papa aza na besoin ya toli na biso aza na besoin ya lide na yo aza na besoin bamo eloko soki akoki kosala nini na ka oyo ekomeli ye bandeko na ngai nazwi lisolo oyo ewuti na mboka ya Congo epa ya papa na biso komone papa papi. Papa papi bandeko na ngai asambelaka na église moko songolo pakala na mboka ya Congo. Papa papi aza wana aza ancien ya église na kati ya église wana. Donc papa na biso ancien papi aza mutu mo ba travailler na pasteur ndenge ezalaka kaka na kin boyebi ke mutu aza pembeni na pasteur bazo travailler na ye butu moi aza toujours là pembeni ya pasteur. En plus bandeko na ngai ndeko papi a expliqué nga ba service ebele nyonso tout azang sarate na kati église bino moyebi aza ancien église ngo ba ki a jouer rôle et ebele na kati église. Donc ba course ebele pasteur a sel sare ba course ebele etaki aza ancien na église. Makampe ebele église ayebi etaki ancien église. Ba service ebele a sale na pasteur na bango parce que aza ancien église. Na ndenge pe a privé ndenge papa na biso papi a expliqué ngai. Bandeko na nga na bi eza lisolo ya pasi na mawa na yebi te bolanda ngo vraiment na bokebi nyonso na yebi te soki Platini babi garçon noir de Belge na ete soko koloba nini na kati ya Belgique kuna yoka lisolo eza lisolo ya pasi na mawa. Papa na biso ancien na biso papi bino mo boyebi bandeko na nga na mboka ya Congo ndenge ezalaka kaka misala pe eza ya malonga te okomona mutu azo travailler na église akendaka bana tongo azongaka ti pokwa wana biso toyebi on tozali na mboka Congo tobandaki komona ba service oyo basala nzambe bandaki kosala be oyo baza pembeni ya ba pasteur oyo basalaka. Donc papa na biso papi a travaillaka 7 jours sur 7 jours na église. Donc à travaillaka temps plein bandeko na nga papa na biso diaka temps plein. Papa na biso wana bandeko na ngai aza na mwasi ne na bana mibale. Mwana na ye aza na bana mibale na mwasi. Vina bango bandeko na bango ayebisi nga mabia mwasi na nga adebuyaka atekaka batomati. Bino boyebi na kini kaka atekaka batomati mpo bandembi biloko ndenge wana. Sitasof me ezalaki bango mwa pasi mingi na kati ya ndako na bango. Eza lokola mama ne mutu asimbaka ndako ndenge atekaka batomati na bandembi na ye. Mais papa na biso papi aza wana ye asalaka te atravers na église asalelaka nzambe to bakezo salela nzambe temps plein na église akendaka donc temps plein na église mo boyebi bandeko na nga ba service ebele na Congo ezali lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. Surtout pe soki mutu pe aza na musala te bandeko na nga temps mingi abano passons ka na église oleki akendaka banzela mususu. Ayebi kaka ke nzambe akosunga nzambe akosala nzambe akosala bolamu ndenge kaka ezalaka bandeko na ngai. Ndeko na biso papi ayebi singa alobi mabia pasteur na biso azali na ba mitu na ye na mboka ya poto. Ngalobi mitu na ye na mboka ya poto ayebi singa ye aza mitu na ye na mboka ya poto. Na mitu na mboka ya poto na sens nini? Alobi kasi mitu tobengaka bino bato boza na poto oyo ba pasteur biso ba basala na tozana Kinshasa bino bato boza na poto tobenga bino boza lokola ba tete na biso mitu na biso na bia bon na kompe curieux na komo yoka lisolo ndeko papi azopesa papa na biso papi azopesa nga papa papi na asi olanda pe video oyo na ba lisolo ka ndongo lobi respect n'est pas na yo parce que oza mosali ya nzambe bandeko na nga papa papi alobi boye pasteur na bango azalaki na 10 mitu na poto. Na di mitu apota azalaki nango bandeko na nga eza baser oyo alandelaka na musika. Biso mo toyebi na mboka poto omona mutu aza awa na poto na Kinshasa na prophète
aza so pe na prophétesse aza na ba pasteur 10 20 na mboka ya Kinshasa bazo landela pe eloko pa landela yango pe ndeko nanga ti lelo pe bazo pa solution te mais to kimaka kaka ba pasteur na biso na mboka poto to landaka ba pasteur ya Kinshasa eza mabete mais total la place nto koyi kokweya na sina lo beloko place wana ndeko na biso alobi ekomaki na mama moko boye bandimi o baza na mboka ya Europe batindelaka pasteur na bango code chaque fin du mois bandeko nanga moto no surtout atindelaka pasteur na bango code ya $100 siko papa na biso ancien papi ayebisinga bo alobi mama nga mutu nakendaka ko Colette bambongo wana nakenda kozwa bambongo wana pasteur na biso apesa bandimi o baza na mboka ya poto apesa ba identité nanga donc mitu te twana 10 wana ngai ne mutu nakendaka kozwa bambongo soki fin du mois ekoki mutu na mutu atinenga code na ke kozwa soki na ke ozwa na kepe na PSP pasteur donc ndenge eza wana pasteur na bango azanga te chaque fin du mois bandeko na ngai soki mabonza ekoti na mboka Kongo te ayebi ke azala bamitu na ye na mboka ya poto akozwa mwa chweke akozwa mwa eloko ndenge nalobaka kaka sikoyo bandeko na ngai papa na biso ancien papi alobi asalaka mosalanga mingi soki fin du mois ekoki akei a Colette bambongo bapesi akozwa 10 mitu bandeko na ngai bolanda eza lisolo ya pasi na ma 10 mitu wana mutu moko otinda $100 ngani tosala calcul esali combien esali $1000 parce que mutu moko otinda 100 esali okola $1000 bandeko na nga dandeko na papa na biso wana ancien papi soki azwi mbongo wana surtout azwi akendaka pesaka pasteur na bango donc alongolaka eloko moko te o alongola 10 20 non omona kaka ke soki apesi pasteur na bango mo pasteur na bango so apesa msusu $10 ya pamba bandeko na nga boka lisolo ya pasi pe na mawa na yebi te soki nakobenga ngo mutema mabebe nakobenga mutema mabe te ona bi bandeko na nga botia ba commentaire na bino ezosunga ndeko na biso papa na biso papi abi mama soki nazwi mbongo omoni kokangisama 1000 yango na wute na Western na wute ba MoneyGram nazwi ba mbongo na pesi papa omona papa olonga su $10 apesi ndeko pe papi akipaka na ye pete apesi 10 yango bandeko na ngai ndenge akopesela ye ndeko papa alobi omona kaka ke neti mutalingi be neti mutalingi te sikoyo papa na biso papi ndenge bapesaki mwa $10 amoni pe esungaka ye te mwa $10 wana eza pe ke soki amemi na ndaku ezosunga pe mwa mama mwa abakisi mwa fufu abakisi mwa matembe ndenge ezalaka bandeko na ngai ndeko na biso papi alobi asalaka yango bongo eleka nango pe bien en attendant bandeko na ngai ndeko papi pakende na église akende église afungoli église papa na biso ancien afungoli église abongisi baba makambo nyonso tu ye mutu abongisa tant pasa azoya kutu déjà ke service nyonso tu musana nyonso tu papa na biso ancien abongisi yango pasa oya kaka tei biloko ndenge wana soki pe ekomi tuka mabonza papa na biso ancien akozwa kitunga atie batie mabonza ntango ekosila pasteur asali ye sine omona kei azwi mbongo wana akonte mabonza ntango akosilisa apesi pasteur me alobi eloko ekamusaka ye ntango ezalaka ke ya mosusu bakonte mabonza be badima bato alobi pasteur apesaka ye ata 1000 francs te me ye akipaka te ntango so omonaka na kidibo omona apesa mosusu franc amosusu mbongo ya transport parce que baowuta mwa mosika bandeko na ngai papa na biso papi ya bana kovanda na commune ya Kimbantseke na commune ya Kimbantseke bandeko na ngai église ezali na Kasavubu église ezali na Kasavubu église ezali na Kasavubu bota siko mutu azowuta Kimbantseke azoketi Kasavubu soki peut-être asisi service na ye omona pasteur aye apeseka mboka transport akei mukonsu babi pe la star omona pe kaka ke obanu pe otambola pe okati pe nzela makolo lini 15 omona pe okomi pe na Kasavubu lokola je nosa twana aza na bolingo ya nzambe na ye bandeko na nga papa na biso papa alobi fe ni mo muso ekoki akei ake okolete kaka mbongo ndenge ezalaka me eye okoma na mama moko boye ndeko papi akomaki na mwa difficulté makasi na ndako na ye asololi na pasteur abi pasteur
naza na difficulté na ndako ese moyen eza te soki okoki kosunga ngai ma pesa na bakisa madame mbongo pa bakisa te na commerce asalaka parce que commerce ma eza ya kokwea pamba te bénéfice malonga azwaka te ezalaka kaka azobimisa tozolia azolia place akokota ezalaka te pasteur ya bango ayebisi abi papa ancien zela nayebi na kopesa yo quelque chose na minute bandeko nanga papa papi alobi pe ayaka ka église atuna te mokomso amoni pasteur apesi enveloppe na kati enveloppe ana papa papi alobi asepeli amoni mwa dibuki na kati enveloppe omi ba franc congolais ndenge evimbaka papa papi ayoki bongo akenda ndako abila sana kome mpe na ndako ntango na mati na nga bis na ngai na fungoli enveloppe ba franc congolais na compte boye abi ezalaki montant ya $5 bolanda lisolo bande eza lisolo ya passe na mawa muta asengi pasteur aide na mwa fond pasteur apese $5 mais en attendant kuna ndeko papa na biso ancien azo souffrir abi la star sapata malonga ezali te elamba malonga eza te mais tozoyaka kosalela nzambe po toyebi ke nzambe moto akofuta ngai ntango apesi papa na biso ancien $5 papa alobi mama nayoki motema nasumuki mezalaki na choix te nazuka $5 wana napesi madame ayoki bongo akobakisa na commerce na ye akontinaka oya église ayaka mokomso azwi transport te mokomso azwi transport te bandeko na ngai ti ekomi na moma moko boye ndeko papi mwana na ye abanaki kobela ntango ndeko na biso papa na biso papi ancien mwana abanaki kobela azalaki ma na problème ya makila abima bi ya mwana makila abanaki kosila ye pamba mwana natungisi biso mingi omonaki boza na bino na possibilité te mais mwana azobela mingi mwana soki mwana mosusu bamakila edimina soki mwana akangami oexplike pasteur pasa bino yaka nene église na prier mpo na ye azalaki na confiance ya nzambe na ye omona papa pe ancien amemi mwana na église pasteur aprier mpo na ye abi mwana ti pokwa ali bazwi transport bazongi mais mwana kosantika mwana bafièvre ezalaka kaka abi mwana madame azosele banzete ya bokoko bamatiti ya bokoko parce que possibilité ezalaki te so mwana asangisi bamaltinala asangisi biloko ka bakisi bela explike nga po te esala mwana mwa makila bien mais ndeko papa alobi mabia mosusu mwana akomi bien mama moko mwana akomi achite mosusu akomi bien kaka bon abi mwana natungisa biso mwana maladi mingi na bakotuna nzambe problème nini nasalela problème nini mwana oyo azobelaka mais naza mpe mosala malonga te place akozwa mpe mbongo eza te bandeko na ngai ndeko papi akontinaka mosala ya nzambe feni mwa mosusu ekokaki ake lisusu akezwa mbongo na batete biso batapota obengaka biso batete na bapasteur bayebi nzambe te oyo bayebi nzambe babengaka biso batete te batete mpe batindi mbongo papa na biso mpe ancien azwi mbongo apesi pasteur ntango apesi pasteur akaniki pasteur akopesa mwa quelque chose lokabi ke mwana bandoko kotunisa maladi ndeko papa alobi mama ata $10 oyo ata $5 oyo natiki kozwa yango te papa na biso ancien ayoki bongo azongi akendako ni kaka bongo ntango akoma na ndako mwana lisusu température emati lisusu mwasi kaka mosuku otongole bakisa bokoko ndenge ezalaka kaka kepa mwana sante ezala bien bandeko na nga eyo okoma na mama moko boye mwana ya papa na biso ancien abeli ntango mwana na abeli bandeko na ngai ake na hôpital te avake na hôpital bisinga mama nabengi su pasteur mwana moye eza te na amemi na hôpital pasteur abi yaka na ye fois pasteur wana ezalaki kaka fois kaka ya kosambela mais eza fois te ke ya komema moto akopesa moto kekesho yake na hôpital baloboka lisolo pasteur aki bongo ayebisi ancien na ye yaka na mwana to prier baprier mpe na mwana abi pasteur asala bongo mama 3 fois aprier na mwana nzoto nzoto moto mwana kaka ser moko ya mawa ozala wana mosomo asombi mwana fanta ntango somo baaspirine kaka ya oyo bateka na komona apesi mwana température ekiti na pokwa bazongi abi mama mokomosu nalala na mwana na église na ye na mwana basambela mpo na mwana mpo na prier kwa malade eyotungisa mwana mboka transport eza te moye mpe kosenga pasteur eza te moye mpe kosenga ata modimbi eza te
na bi kaka non lelo nazolala nanga awa naosala veye awa ya prière abi na kosi kutu na kati église bandi mpe bakendaka pe te bakiabi mama nalala na baba nazwa eloko omoni bilambo bazalaka soki moto akwei bazipiki mwasi abi nazwi mwa babiloko wana natandi mwa drame ozalaki wana natandeli mwana na se nalali se menga nalalaki likolo ya baba abi omoni ke nazosouffrir libanda nazosouffrir mpe na kati ya église na minute wana ndeko papi lobi nango azongi na ndako fin du mois so ekoki lisusu bandeko nanga pamba te papa abisana beta lisolo na ngolo eloko moko te pe na bakse eloko moko te bandeko nanga ezezwi ota mingi landa lisolo oyo eza lisolo moko ya pasi na mawa na minute oyo ekoma okola pasteur ekoma okola salaire na ye chaque fin du mois azwaka mbongo na batete ewutaka na poto do batete yango eza biso ngai na yo ozotala ngai pasteur akoma na salaire ne asire na $1000 asire ekitaka epa bandimi asambelaka bango papa na biso asalaka mosala wana siko eloko ekomi grave bandeko na ngai papa papi ancien mwana apike crise su makasi abi mwana azolia baminu azokanga balolemu abi tokotiki misepino lolemu so pakanga lolemu te wapi na miti abengi pasteur ayebise yakane na église bandeko na nga bolanda lisolo pasteur ayoki bongo aprie lisu mpo na mwana ntango aprie mpo na mwana ser moko azalaki wana pembeni azolanda nyonso atotango pasteur aprie mpo na mwana pasteur atiki pasteur aki okota na bureau na ye atiki papa na biso ancien na mwana na maboko mwana sikoyo kokanga baminu wana baokanga ne papa biso papa alibi azokanga lisu baminu te ser mo azalaki pembeni amoni ntango amoni nzoto amona posone échange ser wana akomi neti curieuse te bocomprendre nga na accent bala babongo ser wana akomi curieuse abi problème nini ezoleka epa papa ya ancien apuseni pa papa ya ancien alobi papa problème nini abi te mwana azobelanga bokokende na hôpital te mpo na nini abi mama possibilité eza te nzambe kaka asala abi papa non condition eza nzambe asala te ifo kokende hôpital tala mundimi ayebisi mokambi ka oyo eza lisusu nzambe asala te ka oyo ezali biso tosala part na biso nsima tokobela mawa nzambe emanifeste likolo ya mwana oyo abi tokende amemi na centre mo médical ka pembeni na église wana batie mwana batonga wana abi balalaki na ye mwa 2 jours na hôpital ser wana afutaki mbongo hôpital babimaka te babimi ntango babimi na hôpital bandeko na ngai mwana mpe asetabli bubu mwana mpe azosaka na boye na boye papa na biso alobi mama nyonso tu ntango na ye ozonga papa mpe atuni teke ndenge nini mwana mokolo wana alalaki bien abi pasteur na bango atuni ye te eloko moko te ye mpe azokipe na ye te na minute wana bandeko na nga ye avandaki ntango avandi liso alobi mwana abi la star pasteur biso aza na jipa bien aza vraiment vi na ye eza bien mutuka propre botaka deya moto azozwa salaire déjà $1000 na chaque mois na bandimine oyo abengi bamitu apui ntango fin du mois ezokoka papa na biso ancien alobi pasteur biso ayeke bamitu batindi bakodi te donc biso oza bamitu ya baoyo basala nzambe bayebi nzambe te babengaka biso bamitu na bango papa papi alobi mabiya rechite eyo osalama lisu epa mwana to rechime ezosala lisu mwana abi ezalaki ya makasi mingi na panike ntango na panike mbala moko ye kaka na église tala confiance papa azalaki nango ya nzambe confiance azalaki mpe ya pasteur na bango aye lisu na église pasteur aprie mpo na ye obokende hôpital papa alobi papa naza na eloko moko te bokeke hôpital je vais voir ayebisi moi français je vais voir papa na biso mpe ancien ake na mwana hôpital ntango ake na mwana hôpital bandeko na ngai bino boyebi hôpital ya kini ndenge ezalaka mpo basimba o ndeko na ngai ifo ozala mwa eloko soki eloko eza te bandeko na ngai bakosimba te ngai nayebi basei na kenta ekini na ngai nazala victime papa na ngai abelaka ntango papa akoti hôpital nde bamoni ya mama azalaka mama apanika nde mobali na akwea nde bamoni ya mama alata moneke mama oyo azangi eloko batrataka papa te ntango na ye bayomonake non influence ya mwana poto oyo te toyebaki te aza na mbongo boye na boye mpo monaka banégligaka baka wana mingi
na minute wana ndeko na biso papi babi wifa basimba mwana ezosenga kaka mbongo bandeko na ngai ko ye pe na poche eloko ezate place lisolo ekomi ngai place lisolo ekomi pasi bandeko na nga ntango papa papi azoyebisa na lisolo maya miso ebimaki ngai omonake moto ozoswane moko azolela alobi mama nakomona kobona bainfirmier bosunga ngai soki mwana biki eza bokanga mwana bie soki te botraite mwana ngai kene libanda nakene oluka mwa quelque chose papa na biso na se alobi ide mpe ezalaki te ke asenga ata bandimi mwa mbongo eza te parce que ayekola bongo te na minute wana bandeko na ngai infirmier mosusu ayaki aye kaka aye kotia mwana mai batie ye mai ntango batie ye mai na moi wana moto me mwana kani ezalaka critique mwana miso azofungola lisusu te abi ntango bazozongisa mwana mai mabia star mwana balongo ningana te me likolo ekomi mwa koningana me mwana aka miso ne sikoyo mwana miso azofungola miso te infirmier mosusu ayabi ah papa ordonnance topesaki ordonnance olobaki oza na mbongo toyoki oluka mbongo tala kutu na salongo na mawa ya nzambe ndongo expliquer nga oza mosali ya nzambe oza ancien église na tie kutu mwana mai mais na rapport na tie te ke oyo opesi mbongo te na couvrir yo na perfuse mwana eteke mwana mai esalaka na nzoto ena teno okende koluka mbongo papa abi mabia place nazalaki mai na makila esili nga ngabino nakobenga abengi madame ndenge nini place okendeki kuna bi ah na ute pa ndoko ngani babisinga pe position na bango pe position eza te bongo pa tete mo sikingana pa tete mo singana na ute kuna me na maboko nazala ngo esele okola kaka motaka neti ya $4 siko madame alobi atuni mobani est-ce que pasteur obengi pasteur c'est pasteur koko sunga yo te na service au sala na église na minute wana papa papi azangi maloba mwasi na yebisi papa benga pasteur na maboko nazaka na $4 ordonnance bakisi wana mbongo ezokoka te eza même pas la valeur ya $4 bandeko na nga ordonnance wana papa papi ayebisi nga esala okola $50 bakisi siko okende imagine bandeko na nga na $50 bazaka na $4 mwana kufa be mwana sala nini ko bakozwa $46 wapi bandeko na nga papa na biso ancien abeti courage azalaki na fond wana abengi pasteur bonjour papa bonjour boni yo bien ndenge nini pasteur makomi ndenge namoni yo 2 jours na église te papa habite pasteur na zawa mwana aza moye te yoka pasteur na monoko yaka nika na église abi ah papa combien de fois na ya mwana na église asala akaba reshi to senga makambo église senga ke makambu ya kisi bandeko na suka nanu wana place wana basali ya nzambe omoni koloba omoni muta musala na 2 jours omoni ete na service obo travaillaka na ye omoni ete na service obengi ete yesu ka abengi yo parce que azali na kamo ya abengi yo yesu ko tune ke ndenge nini na moni yo te 2 jours oyo siko so totali be pona nini tongu pasteur na moni ke ancien na 2 jours de mois te pona abenga ke te ke ndenge nini oyete na moni na ba service te bande ko mutuna eza yanga na yo o tozolanda émission oyo to continuer lisolo papa na biso ancien abisi pasteur moi na une église ezate naza déjà na hôpital pasteur habite avoye na hôpital yaka na habite 2 jours wana on a mona na église te naza na hôpital mwana awa azana entre la vie et la mort soki moyen ezali okoko yede mwasi na nga aza na nzela so moyen ezali akoya na église
te papa pa bisinga avant kutanga so na pasteur moi c'est déjà bengue déjà to que déjà rapide na église que kutana pasteur comme moi c'est na yeba kite que ye mobile na zo so na pasteur na phone tant ce qu'on de papa bibita bazo so na pasteur bi que ce que moyen zali papa na za na besoin quelque chose pour na soutien ya mwana awa mwana moyen ezate bakisi oh ezo senga il faut kaka to somba yango pote ba pesa ka mwana bazongisa ka mwana. Donc papa bisanga ba mpuli mo ba opesa mwana comme mpuli akisi na bosa ba ndeko nanga abeze na valeur so ya $10 ndeko nanga suko esenga ki ba mpuli oneza la misatu na bakisi mususu na mbonga fiche no sa tunde ko na biso papi na lukuta pesa kite bande konanga na minute wana tongu pasteur bazo swana na ancien église maman passer biso oh madame paye azo kota awa mbala moko papa le bi OK problème ezate na oswana madame papa ningo zanto so na besoin vraiment ya mbongo soki moyen ezali to ordonnance esa na $50 abi mama na lebaki $50 a pamba te ngai moko na yebi ba mota ona kena kozwa na ba agence chaque fin du mois ezala ka 1000 ya mo nefse que papa na saka na besoin ya $50 a pamba ya ordonnance bande kolanga na minute wana passer yebi c'est que je vais voir ayebi c'est moi français OK nazo talango tanga yebi sa zo talango bande konangai papa na biso papi akati phone tanga akati phone bande konangai abengi mama comme moi si abi la sta na bengi madame nanga na lobi oza peme na habite passer à côté na bureau mais amoni ngai mais na to solo na été abi na solo na passer na bisa peso ka $50 mbongo zo senga ba ordonnance pour que to sombela mona ba kisi station mwana eza moi été moi c'est pas ça qui peine à fois habite problème ezate lokolo yebisi okaza na bureau na zela ceux qui abimi comme ça mso côté ailleurs opé sanga mbongo bande konanga banda pasteur à côté na bureau bande côté na bureau abosani ke moi si ancien naye azawana libanda azozela moi eloko pote amkena na hôpital bande konanga eza lisolo ya passe pena mama ya miso zanga na miso zo tambola na miso na za moi ça zeli pasteur moi ça zeli pasteur ti muto mesuki mama ya papa na biso papi abi moi sina ke beta porte ah papa nazo zela obosani pasa ebise na munoroke na bosani te zela ya ebi kaka na ko zela na pasa azo pesa quelque chose bande ko ngai pasa kaka na bureau et pendant pasa abimi tant pasa abimi bande ko ngai moi si ya papa na biso papi akane ke pasa zo pesa mo eloko amoni pasteur akiko na église asimisi so puma banini azongi so na bureau na ye ndiso mo sazo landela oh pasteur azo bosa na nga obendenge nini pasteur ngo lisusu bande ko na ngai moi si ya papa papi na biso abi madame na biso pasteur na banga wumeli lisusu abeteli so porte abi papa il faudrait que les banques d'hôpital na mito mwana azali na kufa bande konanga mwana aza entre la mort bien mwana il fabika ezo senga ba ordonnance na Kinshasa pardon en hôpital babi bakisi oyo il faut ba somba yango api bande ko ba ko somba ngote ke na pharmacie ya kati hôpital fa somba ngo libanda bordona so bande ko na ifaso makisi libanda mayo na ko bazonsa ki mwana na kaka maora nzambe za ki bazonsa mwana na mai en attendant que mwana na sala bon moy bande ko nanga tina minute wana pasteur ayebisi mwasi ya ancien nae oh maman moni nazali na moi quelque chose awa moni nazali so na eloko moko te mais kende kaka nzambe akosala nzambe aza na contrôle na nyonso abi Dieu va faire ni papa bisinga pasa na bango alinga mwana mingi Dieu va faire na minute wana papa alobi mwasi na ye alobi papa eza makambo Dieu va faire te oui Dieu va faire mais à travers ba munganga nde nzambe akosala na minute wana bande ko na ngai
pasteur ayebisi mwasi ya sien na ye mama limbisa ngai naza na eloko oyo ya kopesa te naza te na $5 te oyo nakoki kopesa yo. Bandeko bolanda lisolo. Na minute wana mama ate mutu na se. Abengi mobali na lobi awa pasteur na bino lobi aza na eloko moko te. Papa papi ayebisi o makambo nini ozoloba. Abino pasteur alobi Dieu va faire. Maman de papa bisi moi ce n'est pasteur alinga mwana mingi Dieu va faire. Esa suza ki mwana na ye angasa na ka oh Dieu va faire asa ngasa pate kake na hôpital pona kisi. Bande konanga na minute wana ezalaki pasi pena mawa. Tangu ndeko mama azokene na hôpital bande konangai ayoki mobali na ye abengi ye na telefone. Mobali azolela. Abimabi ya mwasa tuni papa problème nini. Nana beta su mutu na kete ko luka soki pe wapi bina teka soki pe nini. Abi mama akomi tungisa te. Elolo malongo toko teka malongo tozana nango. Problème ezawa nzambe azu molimo ya mwana yebite soto koloba nzambe azu molimo ya mwana bie tokoloba ni bandeko na ngai. Ayebisi mwasi neke mwana akufi baneza lisolo ya pasi pe na mawa. Eza lisolo ya pasi pe na mawa ndeko na ngai. Esali nga na mawa. Koyoka lisolo oyo ndeko na biso papa ancien abeteli ngai ozo travailler full time na église. Et pas azala mbula moko te bambula ebele. En plus azawana ba code nyonso to apota zwaka pesaka pasteur. Bande kona papa na biso ancien auto perdre mwana na ye. Pamba te bande konanga mukambi azali boso na ye asungi ye te. Na mbongo ya $50 a pamba pote ba pesa mwana traitement. Alors que bande konangai ancien aiba secret ni sto a pasteur era za na mbongo ayebi apaza na mbongo te ayebi tanga zo senga pasteur mbongo abi ke pasteur aza na mbongo parce que wuta kozwa mbongo ya mitu ya batapoto bande konangai. Atena 4 églises, atena 15 églises te papa pasteur wana azo mbonga pesa ancien na ye $50 peut-être maman na hôpital. Tala lelo bande konangai muninga ne bo travailler na ye akufeli mwana a cause ya négligence ya mokambi pamba te abana ko senga $50 ba ordonna basu mbakisi pasteur alobi azana mbongo te Dieu va faire bande konanga asali kamo eza Dieu va faire na kati bande konanga na nina lobelo ko moko boye soki to kotna iloba ya nzambe biso toza ba disciple ya Yesu na sina lobelo ko place wana esengeli tolandaka exemple ya Yesu. Po Yesu asalaki yango biso ifo tolanda yango. Bandeko bakambaka biso basala nzambe na kata mabi ya Star TV toza na respect na bino. Na asi bino mo boyebi Yesu ye moko ayaka na évangile na lipa. Yesu tanga sisi kote ya bandeko na ngai ba disciple na ye batuni Yesu bato bazola na biso Yesu tokolesa bango nini butu pe ekoki moto songsa bango ezate bona na lisolo très bien bandeko na nga Yesu ayalobaki bosangisa bango atuni ba disciple na ye bozana nini bango balu bazaki na depe na mbisi Yesu abondelaki yango
a multiplié lipa Nyambisi a laissé plus de 5000 personnes bande konanga na bandi so bofungoli Bible na Jean 6 bo mona l'histoire neza na 4 dans le beloko place wana wana etalisi biso bande konanga na yo Yesu amemi évangile na lipa ate liloba alesi nzoto apesi alesi mpe nzoto physique siko oyo biso lelo na ntango ya lelo bandeko na ngai basali ya nzambe soki bino bapamboli bino na ntongo na bino bokoko pambola baancien te bokoko pambola badiake te bokoko pambola badiakonesi te bato bozotravaille na bango soki totali malamu tala elateli ya bakambi oyo baza na mboka ya Kongo na poto kutoloba te na Kinshasa bandeko na nga ekosala opasa otali elateli ya paster otali elateli ya ancien be ya dia kende bandeko na nga okobimisama ya mingo na mona na église na Kongo esalanga pasi na mona mutu azobeta drum na la gomme nga otoboka muteme tuta ngai na yoka bongo na zonga na église na pesa frère wana sapato na mona na église na Congo. Mais pasteur azosepa na musique nazobina mais azomona te likolo nazobeta drum alati eloko nini na malonga na se mais pasteur azakuna tazotalaka libumu na ye bato baza na ceinture na bino basali ya nzambe il faut botalaka mpe bango chemise nini aza nango lipapa nini aza nango ezalaka mpe bien oza na baproche na yo mwa chemise à propre mwa soulier à propre soki bino bapamboli bino kanisela mpe entourage na yo baancien badiake na église papa pamba te biso na poto awa mingi bakipaka te omonake alandela paster mbongo bonon ta moso mona ancien asalaka na ye diaconesse asalaka na ye diake asalaka na ye mwe malandela ma paster eza te me na kini bandeko na ngai eza pasi bino moyebi bakondition mboka Kongo mosala eza te moto atie motema na kati église mais taka komi na besoin lisungi bandeko na nga papa na biso ancien azwa yango te mwana kufi ye bandeko za lisolo ya pasi na mawa papa perdre mwana likolo ya $50 o mosali na nzambe akoki kopesa ye $50 wana po te basomba bakisi po te traite mwana me atika ozwa yango te siko wapi bolingo ya église siko biloko nyonso to esalemi na bandeko na nga ya liboso mundimi tamimaka ancien na hôpital mundimi ona kotuna ebongo pasteur parce que atunaka ye mes frères papa bi non c'est ok est-ce que ça va abombaki siko so peut-être que bandimi bayoki ke mwana na akufi likolo ya $50 est-ce que bandimi bakotuna te ke na kese église awa ese bazangaki $50 ke mwana na yo kokufa ese bazangaki $50 eloko nini basali ya nzambe bazolonda na epa banzimi epa bato bazotravaille na bango bandeko na ngai wana eza hypocrisie otravaille na mutu onika mutu asalelaka yo temps plein mais yo ozopesa te eloko moko te eza malamu mingi vraiment te ndeko na nga papi na ngai baka papa na biso ancien I'm so sorry mes condoléances nano na ndengo perdre mwana na yo me bandeko bozolanda nga badiakre bokolanda nga baancien bokolanda ngai toboyi te misala eza te me bolukaka mpe koluka te mwa kayu ata otia ta mesa otekaka oloko obeta mabaku tala papa na biso ancien abeti mabaku pamba ta bana kosala ta bana koya lundi a dimanche na église me so ozali ata na mesa nazoteka ta mwa biscuit ta mosu libaku engaki ozala te toboyi te ya kotravaille mingi na kati église pamba te bible yango moko elobi bandeko na nga oyo akosala te akolia te sikoyo soki ozwi kaka ta nango mingi ozopase na église osalaka te ndeko na okolia wapi soki na église bazosoutenir yo te na mwa eloko okolia wapi okosufri okobeta mabaku epa batu okobeta mabaku epa nzambe banotuna nzambe mpo ni osalinga boye pourtant nzambe alobi ke eloko na eloko eza na ta nango te ya koprie ezali bapapa bamama oyo bazotravaille full time
mpe na kati église luka te mesa otekaka ere église oke église ere akoteka bandeko oke koteka po te ya kobeta mabaku te soki totali na bible bandeko na nga mpana sukisa tomona kala na kala balevite babimaka na baeglise bake koluka misala mpo na nini bandeko na nga po te église mbongo balaki kokota te yango moni pousse babima libanda bakende luka misala bazwa mwa eloko pamba te balongi kose retrouve te na kati église mwe babokola bafamille na bango bandeko na nga ezalaki te biso nanga na toyebi lisolo wana ye babima bakende luka misala moto akososa mwana église bandeko na nga ezalaki mosala nzambe prophète ayibi ozonga na église population baosekipe na bino bandeko na ngai sikoyo papa na tanga lelo bandeko na ngai qui travaille point aolia te manga ekokitala nzete te ekitela bi bandeko eza lisolo ya pasi na mame tozobe baréalité ya vie soki ozosambela temple oui sambela me ndeko na nga kotia na motu te ke manga ekowuta na se ekita na tanga kala oyo eza tanga kala tanga lelo bima kendo kosala oyo ezalaki na tanga kala omonake biloko ekiti na likolo eye na se me tanga lelo papa ancien papa diacre mama diaconesse bokende koluka misala luka eloko moko debrouille oteka kobeta mabaku te surtout soki okutana mokambi aza mutanko okobeta mabaku mpe okolobaki nzambe alingi te puta nzambe alingi yo eloko na eloko eza na ta nango yo bandeko na ngai bota commentaire papa na biso ancien alobi asala nini alonga na église wana bien akontinue bamama papa bolandi lisolo oyo bota commentaire papa na biso ancien akontinue na église wana oyo basali enko bien alonga na église wana aza na besoin ya maloba ekowuta epa na nga na yo ayebele oyo akokosala mpe bate na minute aza na ndako azoyeba position te azonga église mpe azonga église te mituna mibale papa na biso ancien atuni alobi boye sikoyo soki batete batini mbongo na sanza oyo lokola azwaka mbongo azwa ngo akanga yango bie apesa paster bandeko na nga bokoma ekosala bien yo mpe bandeko na nga bosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV babitala masolo ndeko na biso apesi edifio edifie na ngai na sasi nini ke tozwa mayele ntango tozosala likambo te banini tokokosala yo babi bandeko na nga soki oza mpe na lisolo ya bien benga kaka na numero eza na télévision lisolo omoni ke esali yo pasi oza na besoin ya ide oza na besoin ya toli na kati ya Mabia Star bato bakomaka bakoloba eloko na bango oyo bakoloba yo balingi bandeko na ngai bosabone massivement partager église oyo et pardon partager vidéo oyo merci beaucoup na bandeko na ngai oyo bolandi ngai na bokebi nyonso tuna asi bolekisa vidéo to kosunga na suka kana na bandeko papi mes condoléances courage sikozo dépendre na foi na yo nga Mabia Star TV na lobi bo papa na nga respecte ke mosali ya nzambe kolinga pete ke okangaka maboko luka moyen toyebi no tokosala be na kobenga yo ata moi quelque chose na okutana nango na kobengo na privé papa na ngai nayebi nini na kokosala oluluka ata mwa mesa moko ya mokie otekaka ta jour église oke église jour akoteka oteka pamba te obeta su mabaku te na kobengo papa na promete o bafani na nga soto bazolanda nga na lobi na kobenga yo en plus papa eloko na nga naloba na koloba te ke olongo église be olongo église te wana ezali ezodépendre na foi na yo soki foi na yo omoni ke okontinue ya kotravaille na paster wana ezodépendre kaka na yo soki foi na yo etindi ke otravaille parce que mosusu parce que na paster wana te papa na ngai wana mpe ezodépendre kaka na yo donc wana mpe ezodépendre kaka na yo donc eza biloko mibale donc eza foi na yo so moni ke foi na yo etindi yo ke otravaille ka na paster wana otravaille na paster soki omoni ke foi na yo etindi ke otravaille te papa luka nzambe alakisa direction okende kotravaille me kovanda na ndako te l'église eza ebeye na Kinshasa luka esika moko travaille
nzambe alola kozanga to kosalo bolamu. Merci beaucoup na bandeko na ngai tana bilo mato elonga na lisolo o kuningana ninga. Merci beaucoup bandeko na ngai balobi bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV ba yiba suka bobozo ngai pa Mabia Star TV ba bibuke suku no place ozali to ko komando pere bino mo mona eza perike bilo mato elinga te donc eza perike donc yango donc eza perike la place ozali to commando perike na yo. Merci beaucoup na bandeko bolandi lisolo oyo. Merci beaucoup na ba support na bino. Merci beaucoup na ba commentaire na bino bandeko nanga. Partager image na ba groupe na WhatsApp, partager image na ba Facebook ba tubayo ka lisolo oyo. Ndoko papi na libi susu I'm very sorry ndengo perdre mwana na yo. Tozo ka passe ozanango, toza biso toza na ensemble na ngobenga yo. Merci beaucoup bandeko bolandi vidéo oyo. Merci beaucoup na ba more nanga. Merci beaucoup na ba morez nanga. Nzamba lola sa bino bolamu. Bye bye.